Donc nakota sido mbango na sala nzembo ebimapo nakene mbango na bavi. Et puis musala oyo sali ozala souci nango te e cartonné te yozo la ga bavi. Est-ce qu'il y a un sens makambo oyo? Na bonga mana il y a un sens te. Au moins siko to comme sur na langage musu to comme sur na TikTok DG musu po esimba donc na kota studio na sala album vite fait et puis bato ozo de la nini message. Bato ozo de la message. Yango ba gebele ba sala album Aroya chez yo loba on dirait on comprend que jour l'album me bima ma pata oyo. Mais bon so on dit que ça artiste muso ba botenga colère ba oza le belé mais surtout vidéo miso na webiso parce que ça artiste belé o bazake il faut pas travailler nanu ba s'emporter te na ba succès lelo oui et ça artiste o il faut pas ba milatsa nanu ba pété pona ba pression nanu ti tant on lancer slogan. Il faut te sentir un peu. Oh, tu aussi penza. Tu sentir un peu na que notre za roto ça. On retira de et aussi si binoté. Na lobby na notre peut ça va félicitation awati. Na ba o sigani. To beta musique solo to tsika musique ko bamba lokuta. To tsiko kosa ba internet pour baza bato. Soko petit album. Hein? Ça l'effort endi mama, ça l'effort et tekama. Kokabola na batute kokabola na ba master te et puis Juvenal tout beta musique à insistance Glody Diasika la mignonne la mignonne et Tracy Mbelenga pro Ouais, merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés à travers le monde, vous qui avez choisi Tonton de la presse, Juvenal Kibala, garçon bizarre aux événements brisques dangereux et suspects. Laissez-moi de vous dire un grand merci. Nous débutons cette émission pour dire l'actualité est dominée, s'il faut le dire, dans la ville-province de Kinshasa, avec le retour de celui qu'on appelle Moya Kanda Kabose Boulembi. Nous allons essayer de parler tout, sauf rien, dans cette émission. À qui j'ai dit bonjour, mais Hervé Bonana 2017. Bonjour Juvenal, Juvenal encore une fois. Bonjour et Bonana à tous les internautes, à tous les peuples congolais et diaspora. Ça va? Ça va bien, en forme. C'est comme un défaut autonome. Ils ont un système, il y a Barnabas, ils ont un mode. Non, on a tiré un cérébro à Boma, au tir un défaut niveau. Bon, quand on est dans le bara boykeno, surtout le style. Oh, tozolanda. Mais le gars n'a trop poilé. Il a retiré moi boy pour moi identité. À part identité, dans le barango, na bengango lingomba. Donc mon eza lingomba. Mon moto, chaque moto et logo na nzoto moto bien boy est significatif. Donc ngai eza la identité nanga EDD eza lingomba. Ya biso eza il y a le sambo, il y a lingomba. Voilà. Alors Kabose na bato tout ba Hollande biso s'il photo bandanano. Place in Kabose oyo s'il faut olo balelo ke mokile bayo na parcours na yo to beta anti-choc ou bien Big Star ou bien wenge musique à maison mère place au monde au persa mokili et affecta yo directement. Mokile banga na Big Star parce que faut yeba source. Source yeba source te za lokola. Ozo mela mai mais ozo ba source te. Donc sur ces Big Star et puis na sali parcours na anti-choc wenge musica maison mère ceux qui na leka na anti-choc ceux qui na leka na groupe wenge musica maison mère c'est parce que na monanaka na Big Star de source ces Big Star si mané on sala parcours na maison mère et puis anti-choc. La maison mère combien des années? 6 ans. Mais que pensez-vous aux gens qui disent que la maison mère il paraîtrait que tu étais moins considéré ou comment qui un peu trop isolé par rapport à la considération, bah nous considérons pénate. Bon, on est un langage juvénal, c'est un langage. On a dit que maison mère est mal déposé, c'est un moto. C'est ici que na sala parcours bien meilleur. Et puis bon, chaque moto a un langage naï. Il y a ndako, ils ont bana au papa botara. On se trop vulgaire. Bamusu baza trop brutal, bamusu baza ba hypocrite, bamusu baza ba venturier, bamusu baza timide.
bamususu baza trop dans l'ombre loka biso bakabose timidité nanga yango elakisa na mokili ke er mususu ndenge toloba wana mais dis-moi que pour nanga nayebaki eza calcul tic tac DG nde nanokendela nango parce que eza marque déposée eza groupe moto nakoya na kinga te leo naza na kinga parce que suis chez moi et surtout ndenge namonelaka rythme déjà ya boîte esengelaki nazala moto moko un peu goubé un peu timide pour na bosser bien parce que y a les gens oyo pour oyebana osala base faut en aligner no moko bo soit impolitesse ou soit moto moko nde nato expliquer moi ba critères nde bato batioka mais pas nanga yango toloba bato batiaki ka nanga po moto moko boye malobebele te trop timide naza neti naza te yango bato baremarka bafaçon wana or ezalaki face cachée et artiste et aujourd'hui je suis là et aujourd'hui nana poso mosusu voilà. Combien d'albums déjà depuis Ozayo Moko? Des albums et des maxi singles. Il y avait un album, s'il faut dire, un album raté. Na album Nobi Misaki oh le loko lobake. Il y avait aussi un album raté parce que. Si élection. Quoi? Parce que décollage elle a bien été, stratégie elle a bien arrêté et les albums mo mer oh on a regretté ramenabi dans les jours à venir on a rattrapé yango na loba trop parce que bon c'est normal dans la vie à les hauts et les bas tout ça là ka té meilleur ce que logo ça les logo simbité il faut avouer na bi que bato monsieur la Sony bato monsieur za Sony album est simbité pour naé et community ba problème comme logo faut pas insister si ça rate prochainement tu peux faire mieux comme moi na avoué na missiono lelo il y avait un album raté producteur nango comme on a une pauvre musique on gagne tout en complicité to solo la peto ebani yé pas ipsanga bosser to raté décollage photo linga un jour to rattraper yango c'était dit à quoi c'était dit à promotion parce que c'est la toute première fois na sala 5 ans na kin 5 ans na kin na benga magi local comme d'habitude juvénal ka bosser a ostala succès maza local avoir raté biloko suka kaka na baboma na bakikuti na bakine bon alors tant que mikile yaki donc tant mikile ye siko ngana ki na nzala poto public yaki na nzala artiste ou asala ba vatisa monteur akenda poto te ou asala ba nia akenda poto te siko na album élection mpova musique a déverrouillé virus soné sala ki na zo ravisate alors na travailler na lenga divagation sérieux on a zalaki nango on a noté na ba première piste na changote pour na poto et surtout na zoaki ban très trop donc kokende kozonga na zo bateke non il faut na bosser il faut boy na comment ko s'emporter na ba sentiment nous en a poto na travailler bien na s'emporter na ba loyenge ya ba fano beaucoup tana 5 ans bomona na ti tant on a studio le travailler comme moi ba divers yango salaki na ba norme mosusu na zalaka nango na bimisela biloko oy blokaka mokili oy kangaka na zalaki nango ti yango sala album erata torata décollage na voix yango to rattrapaki yango na biloko aboma les choses de boma na sala on a kin vite fait na mona non na raté décollage non il faut attaquer le moko boy na sola na mokili biloko abomei ezipa vide voilà ce qu'on est na minute au ba fanatique à la bonne musique ba otu ba lingara yo ba espérer na nini ces derniers temps à part voici l'artiste album nabiso eza sur le marché des disques il faut espérer et puis ba zala prudent parce que titre album nabiso eza soyez prudent faut zala prudent na munduki na mbongo na mbeli et puis na tombo mbongo munduki mbeli kake gobeta soki beti tombo efungama okokota na libulo na biloko na tangelo na mwasi na na bosana mwasi munduki mbeli mbongo tombo eza moitié vide
Alors yango tozo boaka siko. Comprendre que les londe bato babaki musique ya kabose na moi lititi. Non, eza lititi te. Bato va comprendre que dimension il y a 2017. Eza chiffre 7. Oyo nkolo asalaka makambo na bana na ye. Lokola lelo ba juvénal na ba nekoulé. Soko zu juvénal wana lelo. C'est différent sur le plan yo biga ngita. To bangolé na mboga ba kolivila ba lobaka ngita. Voilà. Veut dire na sentir bna noté soko sala émission na juvénalité. C'est comme moi jarmo. Sikoyo obi album oyo soyez prudent. Na ndinga mabete. Moni bato ba Hollanda biso ba be boelete. Est-ce que tala ki pena soit aux tala pena très bien ces derniers temps. Ngap na zo expliquer le peu na zo confirmer na mission na yo na tala ka terrain te. Parce que je n'ai rien prouvé dans la musique congolaise. Tu n'as rien à prouver. Étape on a na sotango. Ya kubanga kabose est-ce que na rasuna biloko wana te. Je n'ai rien prouvé. Et puis nana siloga pe l'engagement mikolo na zo lobaki. Laisser les enfants faire leur délire. Bana ba osaka na bango. Siko yo kantinga na calculer nini. Na calculer le retard parce que na minute on a li beaucoup ya mobali. Oyo. Tato so na bandi faut talanga mingi mina loboko. Koto talango moi dimi. Awa talaga awa. Yango nde soyez prudent. Naza na loboko mobali po funa na pointer, na beta na frapper na 2017 awa. Voilà. So mon plaisir et émission yango siko bandi. Émission siko bandi Kabex. Siko lelo oyo. Tant ba ningo yo kaka keno ba betaka masolo ya ba vie. Onze munanga bo sali autant de vie. Yé pa na yo ba biloko ni sala terre. Divagation. Divagation. Délire. Délire. Ah ouais, nazo confirmer oh. Et belé ba beta musique pour na ba vie. Pourquoi ba vie? Mais yo bien bon vie. Bien bon vie. Mais ba vie a ressombezali. Ah ouais, nazo biso parce que ngaka bosser vaut mieux attends 1000 vies. Mais l'essentiel, tu as découvert mon salon à la sali. Biso artiste musicien congolais, il faut tout long et logo na moto. Donc na kota sido mbango na sala nzembo bimapo na ngene mbango na ba vie. Et puis musala oyo sali, osala souci rango te et cartonné te yozo la ga ba vie. Est-ce qu'il y a un sens makambo yo? Na bonga mana, il y a un sens te. Au moins siko to comme sur na langage musu to comme sur na TikTok de jeux musu. Pour Simba, dans notre côté studio, na sala album vite fait et puis batozo de la nini message. Batozo de la message. Yango ba gebele ba sala album aroya chez yo loba. On dirait au comprendre que jour album me bima mapata o koya. Siko yo na ba nzemu no so sala. Na ndinga mabete to ko tapela na polémique te. Nzemu nini oyo mona ke sala pena autant de vie ba yemba yango trop etala ma petro. So na lobi ke moko vatisa monteur. Et comment on a combien de vie? Ngana yeba blo wana ti. Ngana yebi na rolo bango tele. So na lobby et dépasser kutuba nombre ba vie auto solo là. Mais faut lo bango la TV. Na lobby hein. So nabi yo net monde comme évoluer. Voilà. Et monsieur to ça les amis soit net. Beta oyeba beta ka bosser. Ba boulot tout na sala ebima. Kende ko cliquer na voiture sans monteur mon ba nombre de vie. À part wana. Zagalaha. Beta ka bosser TV. Au sentir dimension mais kabosé l'unique à son genre kabosa za moto le belaka ba makambo moko boité qui est bon to le belaka ba genre ba makambo moko boy po et pe sabiso ba genre moko bobé buzz ou bien bobo ba chabiso kate ne nazoloba nazalo ko prouver te na musique dis-moi que le gars nazana mo ba façon na nga moko boye na nga qualité ba faire ba douter pour le komika bon ça va ba vie et après ba vie wana. Il y a des chansons, vous avez dit tantôt bon. Bah au pays pas ta vie, babambi. Par rapport à la vie, et ça là que album et simbi, tout ça par rapport à nini. Et ça l'album monsieur ça rappelle que ça la mais simbité. Album il y a des albums insistés, il y a des albums insistance. Il y a ça l'album monsieur il y a coaching. Nogo. Tout ça ndé nigo. On dit tout ça bosso to sagani. L'autre là le bateau. Obligé surtout sagani to ego sopa biso. Alors mobiliser systématique, mobiliser ba fan, ba sala boy ba to beta ta musique to ma obeta. Juvénal ta musique to ma obeta.
Il faut travailler naturellement. Naturellement, Juvenal, pas comme Juvenal à Forceta. Yo quand tu poses ça, Moussa no kaligila moto. Yo kaligila moto. Les lozana. Nga permettre na biso non ozana kota bien na monde ya mission en ligne wana kota kitoko ya bien mais otika kitana temps et puis naturellement tout le monde parle de Juvenal parce que Forceta ya lokola ba biso bakabose ya kotumba ya kobia nzela kati ya mboka o apela ça mombonda naturellement faut pas insister des choses voilà na album ono se bimi parce que et ça n'a pas jument où ça la promotion à artiste en bord na biso la bouche autorisée so pena ba cheo kuna c'est que des gars na album au tout et bimi sans polémique kabosé quoi pena album oyo mone pena que non ça va le messela ça le pena dit bon boulot sans polémique. Ah bonne année pas la bouche autorisée voilà. La bouche autorisée aux alaka wapi ah na yeba ta oyeba go na bisayo na kotisa générique azakala na minuit juste tango ekomi kaka na 5h07 ya tongo la bouche alobi na bini tina lembi na toki zakala eko bloquer masolo kanga masolo monde na lobaki ke Juvenal la salle émission na biki non kanga data lelo na jour to salle émission na ngonga tozali makelele etanga kanda makelele na linga koyoka ngote na artiste à défi na beta musique à défi na linga ba bosseur ba bosaka parce que ndenge naza awa nazolo ba mikolo yo laisser les enfants faire leur délire siko na ngina frapper album no se bimi na album mo te yo sepe non nazo bisayo ko sepela oui poso na sepelité wana na komi moto mabe na sepeli bravo na ba artiste bo misi ba album na ba collègue ba frère bravo à vous merci koyo hein film lingo banda et puis musique lingo beta et puis noko alingo panzambo masiko 2017 sina ba itu envahir ngo avec soyez prudent be careful wana mboka barita zango hein na mboka bari beka toto surtout que na mboka ya ba ingénieur Baudel kuyena na ba mboka bari tsemvwama hein balobango cuidado bongo awa zala ekenge ezobima l'album non se bimi et simbi obeza ezape na album o raté te wana sona lobby on eza ngoti na kana mama voisin mama batu et Juvenal to so mama kabosa kotumba mingi faut awa faut biso parce que tant on a na lobara avec conviction avec détermination malobo na zoloba awa na yebi ni na loba et pour na bi ni na osana bango na bi nde na okena bango oh mais faut pas se pelati. Est-ce que y a un artiste mo mikolo slogan mo besoin impact que faut boto ça na discipline militaire pour y avoir ta musique intelligente. Ah mais to boité mutu na mutaza na slogan na ye wa goya nango mais faut en avoir fait. Il faut avoir des faits. Tant on lancer slogan il faut te sentir peu ah to si penza. Faut te sentir un opena que non toza goto ça. Bon retira de et aussi si binoté na lobby na noto pesa ba félicitations awati na ba o sikanini on a trop sage je vais na comprendre mais ngana pesa ba félicitations awati ya ba tuno so bisi album na pesa zo ngo kenanga ndenge o muto so ale so inani nganga voilà on comprend ko nganga oh mais banganga nzambe pe bazali te Juvenal bazati belé Oligana la telo soutan tout de suite là noir na matana po de pokate to banda parce que to komo chité artiste o ba Hollanda yo na mboka na biso ozala peno vendre peno to la pene écran artiste mo prester soit ba comportement soit ma camion c'est peu sopé kanda obi musique obeta ba dina e ça t'énerve aussi quelque part moni lelo yo ezana ba makamo ko mo legana ba la musique à Congo ezalaki te komi moto abetaki na orchestre ozaki dans l'ombre tant comme l'orchestre za na célébrité a commencé à la succès a sali album langage otaza mona moke OK bien bon
amona mokina ma mikolo osani to comprendre. Alors omoni ezana ba ngana osengaka ngazo pesa conseil message toi en 2017 vraiment na osenga na artiste musicien congolais nde toza biso tout faut to ibana ba valeur et puis na ba niveau ezateke le comme nango ignorance. Mais bon, si on a dit que les artistes sont en colère, ils sont belé, mais surtout vider mission na biso. Parce que les artistes belé au bazake, il faut pas travailler dans nous. Pas s'emporter dans le succès lelo. Oui, les artistes il faut pas ba milat sana no ba pété pona ba pessiona nous. Je te jure. Et puis ba question ba milat si ba pété. Belé. Bazo milat sana ba pété onanu ba mériter nanu ti. Ntema nangeza bankité, naza pe bankité au fond na garder ba makambu. Na to ça l'émission moko ka récemment awa mikolo yo. Na héritier Watanabe. Et c'est quand Juvenal chose étonnant ka bossa ko boy album nanga. Ka bossa tango na big star, ngana na petit. Aye na t-shirt loyenge biso to bani makambu. Aye na maison mère to kutani. Mais lelo o kabosa ko boy album nanga c'est que yepa ko diembela na retirada ngana rolo baboye d'abord pour nous la kabose impossible na diembela impossible timo kuleko kufa timo rolo yezo goya na ko diembela jamais motunde naza parce que webinga na pela sa mombonda il y a des artistes fabriqués ici au Congo. Il y a des artistes fabriqués, il y a des artistes pistonnés na Congo. Na boya rati, puis na boya moto na loingete, na bi ba valeur abatu. Ba comment okende to orientation. On se comprend. Ngani na zaboye sans microbe na batutu. Mais eloko ngana kozongisa na ebisa yo jamais ka bossa go diembela ngenga moto to komba moto. Impossible. Na sepeli otoloba anti-choc, big star. Tout n'a nini nana CV. Est-ce que bango bana CV banana mais na lobby yo tangeli ngai ka bossa uta anti-choc uta ba big star banini mais ba to tangena baza ba grand il faut en grâce ko beta pembe na defao pembe na grand-père Boziana Léon a bêta na maison mère parce que na uta quelque part ka sengo zomona lelo kokoso ezali parce que il y a des artistes qui ont moins de CV contre les artistes. Moins de CV, mais yo artiste n'est pas ma casse. 6 ans sans concert VIP, c'est normal. Kabosa beta na habité, je venais aux alaki wapi. Kabosa gogola basala na ba venisa to nyata ni na expliquer ngai. Big Star beta plus de 5 ans succès kanga Afrique paiement. Tout cas beta ta grand hôtel. Les gens que c'est belé beta na ba grand hôtel ba concert VIP. Mais biso to buka bango makolo awa 5 ans. Marmona zoloba. Général des fois et puis grand artiste ya minene ya mboka ba yebi. Félicitations à mon vieux à Oule Longomba. Tant que tout na ba Yaoundé na ba Cameroun na ba Kenya ba yebi force. Ya ba big star ba biso ba kaboso to surtout ki la ba faire wana te. So bi na beta musique et comment ba biloko moko botoko lobela ngo te so na beta musique ya ba o ba VIP concert VIP. Yo rentre na sala ba pompage. Tout le monde a jeune prière. Sans invitation, hein? $100. Nazo bisa yo. Et logo tout na ki na coaching nango. Ah ouais. Na nazo bisa ngo. So bina beta musique ya VIP yo. Bisika bango ba beta wana. Na osala pompage te na osala ba jeune prière te. Na ko beta ngo. Moi je m'appelle Kabo, c'est Yakotumba Yakobia Bakulu Basisa. Pour mutabi $100 na pocha futa ni na Kabose na bini na osala. Nebini na osala moni biso to bato mon total elaka parce que toi on a besoin de vie. To lingaka vie trop, to lingaka vivre na paix. Mais coup de chapeau na balbum bimi mais na zoloba laisser les enfants faire leur délire bana ba osakana mais rendez-vous na 2017 ba ressentir dimension artiste ozo solo la awa. Vous comprenez qui na yo sala. Si il faut te placer dans catégorie mo, tu placer dans catégorie ni. Yo classé ngai. Yo classé ngai. Yo moko na habité ngana beta na bakulutu, na beta na bakulutu. Longa na beta na bakulutu siko na tikala nga moko en solo. Biblika e classé nga so ba kochanga et pas ba kochanga na kondima. OK. À ta place ba kochanga ikaka na kondima mais l'essentiel
biso nyonso tu na bartiste ozotanga kombo tozaka na devoir moko obi devoir nini tobeta musique solo totika musique kobamba lokuta totika kokosa ba internautes po baza bato soko beti album sala effort endimama sala effort etekama kokabola na bato te kokabola na ba master te et puis Juvenal totika kobeta musique à insistance naturellement. Merci beaucoup Kabosé, un réel merci. Alors on a tout bala na biso bako retenir nini par rapport à l'interview. En tout cas, nous sommes en plein boulot. Ah, toi na KV, tokoti KV. Si le demande à public toza awa, mais toza en plein studio, internet nous surtout on a besoin ndenge zalaka koyokana yokana. Alors soyez prudents, yango bima bientôt toza en plein studio. C'est même tout toza na studio, contactez Juvenal, numéro za déjà en sous écran ndenge zalaka kaka. Alors on a salué na musika ya Mushingi Laban. Vidéo, j'y sais pas des vidéos na Mushingi Laban, na Bosanité. ML Manolo Vaka, le célèbre angolais yo yebi, obindeni to sala bango na 2017 oyo. Alors on a passé ma salutation par Rita Molemo na Liège. Na Lyon, na Bosanité, Tchacho Dembe, la mère de Lyon, double casquette. Habitons na bango na 2017, petit na Caliboy, Michael Lova, roi d'esprit, to zala na bango toutefois na Bosanité. Pagin Monantsele Mabele Mame na Lyon de Cosmokoko la Bosanité Malolo Loris la Congolia Mutuna yo voilà Malolo Jessica Tilanda responsable là-bas je t'aime Christelle Blanchot ba salutation Jenny Sublime Kochega Mboka Nengezana d'ici peu de temps dans la janvier déjà Masolo Lingo Baluka va sentir dimension que non côté wana Malobebele. Voilà, en tout cas merci Juvenal, mais c'est pas là trop. Zala Nengo, Zala au milieu du village, mais toutefois, mais yo, dans le bamigité la souki on a. Tracy Pro Hollanda yo. Ah, Mbelenga, Motema Glody Diasuka, ya échangé. T'es coach hein? Coach Rabiso. Voilà, Igla quoi fi côté le. Babi coaching toujours déjà Balobi Torozalawana, na mois d'août, hein, na Saint-Denis Basilique. Donc Torozalawana festival Yandoule avec 6 petits Torozalawana échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup na batoto balandi biso. Merci na confiance. J'espère que vous avez déjà d'actualité tout. Il y a un groupe, il y a Kabosé Boulembi Oyo donc quelque temps vous appelez ba production to quoi accompagner na ba concert quel que soit en Angola, quel que soit na Uganda na Kenya to kende Harare to kende Pointe-Noire. Yombalo photo kende na moni. Photo betata mo ba touriste ça là bien. Merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup à Blanche Quinoa, maman à Preston, donc depuis quelque part. Un grand merci à Préfima T001 Code Mondial, pourquoi pas aussi à Enik Josué Kakuji, un frère de tous les Katangais depuis Canada. Nous disons merci beaucoup à celui qu'on appelle Solange Sompa Yaba Solange, pourquoi pas aussi à Mami Nzumba Yaba Mami. Merci beaucoup à Balanchou Magui la balançoire, à Madame Chagui Pierrette Benin, donc Otu Yanga, Bob Kinzondo, Batotu Basutenaranga, la bouche autorisée, Babinil par ailleurs. Page où ça la promotion à artiste Nabino, la bouche autorisée, Arsantissana de nous rester fidèles. Merci beaucoup à celui qu'on appelle, elle est restée là. La femme aux classes mondiales, Poucha et Mangenge, la mère Isbak, baby confort du femme Midachatian Koro, donc Poucha et Mangenge, la mère Isbak. Merci na confiance, na bolingo Nabino, et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle le maître supérieur, Batutu Oyanga. On est ensemble. Jean-Pi Jembo, Jean-Pi Jembo, mon caméraman privé, merci beaucoup. Bateki ndoki basumi nganga basali lorote. Bateki penandoki basumi nganga basali lorote. Likambo moneli, likambo memeli ngambu to lingo bundelango. Na pesa yo confiance lokola confiance oyo avec la pesa ni lambo alati. Quel que soit fait événement ou concert, alors on a confiance et lamba walati. À toi le président ou prêtre moboyaki, alors on a confiance et lamba walaki. Ah ouais alati. Kobulorate bato tout ba benga yo bangonde balinga yo. Nga peut-être na rapé na posa na benga yo mercredi des anganga. Voilà.
Nandenga mabete. Kaboso te komi vraiment na suka, mais elle a rubrique morobo. Avec les baba, baolia na butu, courant et ke. Non non, ça m'a dit coureke. Babat. Ah oui, c'est ndé. Nasine. Avec la mon ndé. Aveugle. Ah ça les gars sin les no coureke. Ah ça les ndé. Ozaki bonganga. Devoir à domicile. Boya Juvenal au BC Bembe boucle. papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro